Belisi bango na badaye ba mingo badaye ba nini. Les restes batika là ce soit des embrouilleurs, besoin embrouiller na bango bato pour rien. Et là mo ba osala ezate. Kecho. Avec beaucoup de choses à gagner sous misère, avec beaucoup de choses à sous misère. Ya moninga na linga loba mingi te pona loba makambo susu. Na kota kanda pardon maman. Busangisi baba union fait la force non? Net nani on a ko solliciter. Po bango twana na mola bango ba ba mbwalala. Niti baba bilisa mabila mabele lisi. Ngana seke badala bango ba mbwalala yo tete mendeni maman. Mama yemba babinisa ko ba mbwalala. Nde moni babinisa oyo ba musicien na ye. Mais ngandi na siko musicien ya ba kuchupeng. Donc na outil place moko na vie mabele. Donc place ya uta ne place ngape na outil. Donc je pose à leader ya Bangala netinga babenga mokonza Bangala. Babenga ngale pourquoi parce que na outil naza noyau ya ba kuchupenge. Ba kuchupende. Ba kuchupenge za quartier bisaka ba artiste na kati mbandaka. OK. Quartier wana tous les leaders au musique au nani tout il faut uta na quartier wana. Donc so uti na ba kuchupenge te. Yebaki oza no nulle part. Est-ce que mutu naza nango? So ba continuer bien ba ya ndepa na ngana pesa bango pour ba continuer bien. So ba été. C'est boti ba yemba ba za na bona ngote. Rond-point. Bo baluka ga wana ma trop. Mambolo boyeba. Très chers fidèles internet de Erotech TV officiel, la chaîne de référence. Bienvenue sur votre émission avec votre humble servante Carmen Aladjo, la diva. Merci de la confiance, merci de la fidélité. Quand on est en le babiso, vous en avez pour na moussala, vous en avez pour na bino, vous en avez pour na biso. Avant de commencer, je vais dire merci à mon boss Jean Pouy, merci à toi. Je dis merci à Adi, Andy, derrière la caméra, c'est qui est partout dans le monde aux émissions na biso 565. Le don nazana musicien, artiste musicien. Au babeni la tela au bozo meka ko découvrir bino bozo meka ko découvrir à tout à l'heure ala na mambo groupe ça chance boyo kai boyi ba nini wa memeli bino nini wa zapo na bino yango minga ko lebeza te parce que ba question yanga ba réponse ya bonjour. Ouais, bonjour maman nangai, bonjour na batunyo surtout bazota la biso, bonjour bana poto bana Tanzanie bana Angola bana parti pala ya mokili momba ba mbote na bino quoi. Ok, l'antela. Moi, présentation to ba ebio te ba mekako ibayo. Ouais, nga komona nga lontela. Naza villageois, naza mosendi. Batamboka kande bino benga biso batamboka. Ntambandaka. Sala to bunda pona kiti na biso ekende te. Ndo moni tozo bundaka toujours malembe. Comme ba pesanga, comme na mon frère no c'est Douglas. Alors ba to benga nga lontela à travers musique. Alors comme na petit gala pega lontela. Ok, lontela, tout est balontela, au banda musique wapi. En tout cas, son hobby que na banda robeta parcours na musique est un peu moi du solo moulai. On a banda musique depuis ba âge à 8 ans, na beta na ka musique. Le temps à banchiki, na zo beta ka musique. On sait magamutu mais ça toujours comme même à tabac commerce, na sala mais na au combinant toujours na musique parce que ils en attirent na ngai. L'antelo beta déjà orchestre moko. Bon, net orchestre on a beta net na orchestre na beta na travailler na ba moi musicien moi belé. Moi belé pena. Mais na mbandaka pena nde donc mutazali si pena makama on na mbandaka singai. Ngata on a commis na mbandaka. On a tous en banda na kuta baba musicien bazaka te. On a ba vie mabilisi ba beta koto ba ve boketu ba kenda na ba poto mais mbandaka ezaki ville moko boye une grande ville mais musique pene zala gite na mega pe ko bunda na forcer titi na zali sound to lo ba na mbanda so komi okuta quand même culture ezali donc toujours bunda kaka quoi. C'est que c'est na comprendre bien l'antenne na Congo na obeta te yo beta na ndi na mbandaka o yesko ndi ko beta siko awa. Ouais, naza déjà awa. Parce que awa za awa na ebito sali orchestre to ozo kanisa nini. Bon vraiment makoki au sali orchestre ezate mais venanga jambe boni na botul. On a salué la musique venanga boni na botuli. Vena me ve aza ozo meka ko encadrer ngai ke na meka pe ofan sa mouvement. Pesinga siège mabakita ozo mona tozo bundaka boye. Moi moko nano na selo makoki ndezo mona na les autres permettent que na évoluer quand même. Même la studio na beta studio na na producteur te na manager te soutien zate mais il faut pas se regarder tout le baga parce que
so tu le dis bien au moni culture etambolaka na ba musicien même atandi mona lontela soko yoki on embela di culture na nga Équateur na beta pe version embela culture a Congo ndenge ezali mais soutien ezate bato so ayeba te sans biso ba artiste tous à la culture pe kozala te alors ba vena biso ba meka quand même ko fungola motema ko soutenir ba pecho bazoya na mo eloko moko boye parce que so ba soutenir en côté au monde culture limwa ko comprendre culture limwa kala na pese exemple ba ve ma belisi bango na ba daye ba miongo ba daye ba nini les restes batika là ce soit des embrouilleurs bazo embrouiller na bango bato pour rien et eloko mo ba osala ezate bazo embrouiller bato pour rien soit kenda wa avec beaucoup de choses à sous musique avec beaucoup de choses à sous musique avec beaucoup de commander combattant peut-être avec beaucoup de bêtes sous musique était devait ma belle ça kufi boye ni monga daye banini les restes batikol bazo beta bazo balukaka ici comme on comprend c'est que remplacer ma belle ici donc un vrai descendant peine avec ma belle ici donc bakuchu penge pour omoni pose à leader ya bangala netinga babenga mokonza bangala babenga ngale pourquoi parce que na za noyau ya bakuchu penge bakuchu penge za quartier misaka ba artiste na kati mbandaka quartier wana tous les leaders au musique au nani tout il faut uta na quartier wana donc so tu na bakuchu penge te yebaki oza no nulle part c'est que yo na comprendre bien oza modèle ya mabele lisi ouais bakuchu penge na de base na ngai donc après mabele lisi ndenga azate na za mutu susu rolo belanga o bien nini azate toi na batikala na mais bité mabele lisi patika ba musicien ne baza babeta wana ba musicien na ye mais ngandi na siko musicien ya bakuchu penge donc na uti place moko na vie mabele donc place ya uta ne place ngape na uti donc OK oko sala bato le monde va comprendre que yo ne modèle ya mabele lisi ya bakuchu pende ndengulubi au moins soki na bi ke na bana ko interpréter bandemba vie mabele no bi mande moko na bango ouais alonga na zana nature na ngai tozana posa ndeni tozobeta muziki omoni ele bombi ba vena biso ba beta muziki mais muziki bazo beta zanini ba beta muziki ya basi na masanga OK muziki eza déjà art mobimba o ezo ko sala mutu kozala ya carrière mobimba ya vie ya mutu so remarquer même atane epoka kala omona ba misia kala baza pe na ba bozebele te ba misia sika bazo se retrouver parce que bato kala ba beta ka muziki ya nenga loisir autine biro na ena ba master basangane mwa miko c'est ça même musique eza musala. Merci na Franco Lombo Makadi pe en son âme viana penani mutasala ki musique comme musala il faut qu'on remercie ba viwana de le peut comment au dembela na sima malgré tout soutien zate mais à travers venanga janvier bonina botuli motema ya malolo ka bien nazo vivre toujours naza à l'aise naza nga calme na kata kini ba moi na bete moi tout venanga de donner mama isingba ndeni petit nanga moi camara transport na camara na beti nanga makolo licencié na futa moi camara na studio na beta moi loko na préparé kalate bozo ka ba bon na ngezo bima boyo OK to kokoma na kalate to kokoma moi loko mo oui ça là qui va comprendre que oui tous ana l'hôtel là on a ça la plaisir on a Lévi Kadogo de Paris balobi na de Lyon Zembo yo azo luka soutien quoi so za la moi na bi ozalo mutu la moi le boko pété quoi so soutenir y ça la moi bien Lévi o ça la moi bien Chere mama oyo kalontela o bala pechere sere oyo kalontela olia kabamboto olia kamenganza olia kabampiki olia kamabongo olia kabanzombo olia kamengusu yo vanda kananganda o vimbisa matama o botambula mwana o kumba kababwato bongo sumbaka nebale mama yaka oko mama oh no mama bengelanga Moïse bonina le oh mama yaka ale yaka ka mama yaka oko mama odusele balo nzole na trou su boreza teme belé na mutu bobando ka mwa ndam ah t'es invité le non koloba na Monique déjà et donc qui est bien est-ce que la télé dans un studio de préparer combien de chansons de préparer ni na studio na yo ouais na studio kala mingi te bozozwa liboka mameyenga te na beta pena album mobimba nga za mutaba single combien de titres na beta 8 titres
na moi générique moko boye kaka boyo générique on a na obina yo moko nga moko na omeka nzoto eza système akoboma nzoto partout omona pena kitare lali tokati mpe makino omoni mpe mwa loketo yango soki mpenza nde nini bomona yango kapo biso toba baluba babinaka mutu na loketo biso bangala mpe tobetaka bonomaka na loketo mais différence ezaka eteko bango babeta eteko te mais biso eteko eza obligatoire eteko ya bamonge ezanga soni erataka te omona boloka liboka mameyenga bozwa banzembo lokola banyongwa pao banzembo lokola papier banzembo neti na ya nakomoni ke 2 personnes bakomisi kini ekoma mbindo boye sachet na molangi ya plastique il faut nayembela bango mpe nzembo nayembeli mpe bato ya mbindo bato olinga se soigne te osi mpe maboro na bango bempunda mama lelele bempunda bato ya mbindo batona na kongo ya mbindo bambindo ya bamama ya kwanga o bambindo mama aza kolamba kwanga molangi atumbako pembeni azonikaka kwanga onika aonikaka kwanga onika mama atiki konika kwanga lokoti tumbako yaya na zolo foin zolo mosusu kala mingi te mama inche mosusu ekoti na kwanga loboko elongwe na kwanga loboko ekomi na zolo liputa emona pasi loboko ezongi na kodomera sali chimie akwanga na miyo na tumbaka zolo asali atekeli biso bonga na mole loko moko boye omoni ba café balamba na matanga na mutu alamba café matanga me ataka tumbaka zolo bataka na munoko leta zotia bao balola café na boye pa so ya na tangi na kati wana omonaki alesi batuto ba moya pa oloba ngo ezate mutu il faut kozalaka kosoigner nano assainissement d'abord tout le reste après ata mutu ava babota ye baprépara mwa nini boye mpo bayi ke mutu ayazala propre donc si kovandi soigner nabeta mpe salongo to mpe tolakini oyoka mpe nzembo ya sachet na molangi ya plastique mpo bango nde bato babebisi kini koma salité boye eza bango so baki partout komona fulu nyonso komona ya salité omonaka 2 personnes wana afo toyembela bango mpe nzembo naza nzembo wana yembeli ka bavoleur ya miyibi banzembo eza nde ebele komba album yango mpe sita album no kombo noni na pesa album ala komo na français dire à qui facile à porter dire à qui facile à porter lingi oloba nini pona kosala eza pasi mais pona kosala eza facile ya loko elambo na latia muta sala ngo mona sego mona sala bwa benda bwa tonga bwa to mais muta kolata ngo olata ngo na facilité muta ko mona pasi atongi ndako sala boya bobe muta ya vanda na azana facilité ovanda na facilité donc mutu asala kana mona pasi papona mutu asalelaka siko na invité aux studio au préparer album oui mana banane parce que en orchestre té bon bengi bato ba accompagner non bato ba accompagner nga pena bazate mais non c'est forcé pour ba mona nga lokwa na égoïste non mais ka pe ko former mo ba petit musuna kutaki mais quelques-uns na ko céder ma mona ka capable na céder pe moi espace ba découvrir pe quand même naza pe formateur ba découvrir. OK, osali noter que na mutu mo bengi boyembi na yo yembi surtout les 8 chansons yo moko. Na ko benga nani? Nani na musicien be ba na mboko ki obengo osali appel non, osali lo moko. Omoni musique na Congo, musique eze belé. Musique eze belé. Nous se fait partie na kati ya Kitika Congo na biso donc musique eza tellement ebelé. Donc mutu na spécialité na ye ya musique ya betaka. Sangisi ozu mutu muso ayemba meta muso na tonalité wana te non bato pe bayemba ba jara banzembo no bazali oki oluko luki moko solliciter bu sangisi baba union fait la force non neti nani on a ko solliciter po bango twana na mona bango ba mbwalala neti baba ministre mabila mabele lisi ngana seke badala ba mbwalala yo tete mendeni mama bayemba babinisa ko ba mbwalala nzembo ni babinisa yo loba to na bien pardon to longona ba nzembo mve mabele lisa yemba tu tiens on a no part tokatika na tuka dernier album avait zaka itokia te tolongoli ka itokia depuis itokia betama yebsa nzemoni yo ntake muta ya presse bana poto bana nini ba otala biswa naza nete na kwanga na munoko te naza na mai te muta otindika ngate yebsa nzemoni nango pena ba bete oyo moni te msukete oyo kuta pena bezo binis on essaie na kanisi faut attendre batika na ba misère moi matanga boye ba bengi oke ko beta donc ndé aboye pour makambo na bango simba il faut baya pena awa et pas les grands leaders na bango grand kokobar na bango bakuchu penge comme ça bazwa mokakwana ba benga ngo pouvoir so ba négliger état libango on a ngolo bani
Ok, bah on est d'abord c'est l'autre se va pas noter. T'es bah obligé faut ba yawa. Faut ba pas no ba nini. Qui cite ba zo succès? Qui cite ba ya gozo mukakwana. Mukakone nini? O mande via nde pauvre vie mabelisa pesa ka bango. Ngandi siko mutu naza nango. So ba continuer bien ba ya nde pa na pesa bango ngo po ba continuer bien. So ba été. C'est bon ti ba imba ba za na ba na ngote. Rond-point. Bo baluka ga wana maatro. Mambolo boyeba. Inspiration ezala mama omoni baobi ke artiste munene azalaka te mais ngandi œuvre ya munene ngakundaki nanga na mbandaka na mboka na beti nzemu nanga na mboka mais cartonné partout na kina babina ome bayibi mutabeta ngote sans clip sans promotion c'est qu'il y a quelque chose mais bazo comprendre on ezaki enveloppe mais bazo comprendre na bango ka te ngaza nanga na maboko motema babena mutute o paza na posa ya travailler na lontela aya au moins on a pas pouvoir après bato sentir que oui boy. OK, porte ça ouvert bato subanda pour ça travailler na yuba ya na bomba ya travailler na bomba. Naza likamuna mutute nga na beta ni musique eloko sala nga benini. Nazo défendre culture na ngai, on comprend. Culture na biso bangala. Po so to la ni la logique na kati ya Congo awa. Eza na deux culture moko boye oui sala ka ke marqué. To na culture ya baluba, to na culture na biso ba équatorien bangala. Mais baluba au monde que baluba ba na solidarité par rapport na biso bangala. Parce que Moulouba, bah fait d'abord Bangala, ils ont monté ma bête mais ça mauvaise foi, on comprend. Bah fait d'abord Bangala, so bakan espère bah via Balouba, mais on a été monsieur dans le baboué, n'a pas véhiculé. Est-ce qu'on y va sunga raté? Bah fait d'abord bazo sunga ba petite, mais quant à moi, on pouvait bango de quoi je suis capable de kana quitter, on a pour, on a intégré dans les équatoriens, quitter dans les équatoriens, les gros fa tamu koloté, toujours bunda po nango. Moi malem bavio bazotia maboko bavenanga balembi ya bazana bave de kaso bazana ba otindika ba gibo kombo venanga le libinza bazamo ebele mais ba tous na ba Brazzaville bazo soutenir nga moi muki et permettre nga pe que na meka pe ko progresser. OK, pour na date album na ne banité mukoli obima. Ye banande nini nazana soutien te na sala ka na beta ki moi tour bo ndeti na linga na kata na nga Brazzaville kunde pa bayaya ba Arnaud Kinda bazana ba Mogoso ina bazana na beti na nga moi tour kuna na beti moi ba tol ba nini pa na zongi na nga moi ma beti na romona na kena video moi débord na studio ndeti na ba boye déjà 5 et 6 na boki na ba mabanga te parce que na boka banane oza bato boka te bato boka bazate na biso bato boka bato boka mutu ndene teza na boka mutu nga na yebite na boki okabu monti ça la bien te venanga tonika ke so na boki venanga parce que tonika ka fute nga deux chansons na kata studio tukuta neka na ntela boy ah petit na ngalontela papa ça tu $200 pesinga na kipe na kangi mutema na petit na futi na studio na petit deux chansons pour so na boki tonika go bagyo aboki tonika ke non a participer na Eva petit na ye ya mission na ye alingi ke kitire tombwama ya munga na linga loba mingi te pona loba makambo susu na kota kanda pardon maman so kota kanda na banani po yo bundisa mutu to sama mno yo kota kanda na banani na kota kanda pona loba ka makambo ya kanda pena OK la tela Samuel mo monete na kini awa tuzomona ba musique musu bato bataka TV ba musique musu zo beta oyemi nzembo eza na ngata na sens moko te neti nzembo nani ba nzembo ezebele na otanga komba mutu te parce que na yo sa pipi zo finga nzembo mutu oyebi yo kate utala ka TV te ouais Quand on dit tu ne peux clip pas danser. Au moins, concession dans nos clip. M'taye manzembo, moi c'est aboyi, pour na azana bozuité. Mais la clip au moins, moi c'est zobi malanda quand on écoute ba kara danser, ba nini. Quand on zoe manzembo, concession clip nango faut ezala. Au tourner clip ata mutaye bilang na biso lingala te. Mais tant tel clip habite, nzembo de zolo baboye, zolo baboye. Batu ba mesani neti na kinya batu ba se donner mingi na makamba bololé bêtise eleki na musique et bomi culture congolaise ba mise ba BBC génération on comprend et là on a photo bête lango pena CT na pèse exemple phénomène yesi qu'on est phénomène de DJ on comprend phénomène DJ wana ils ont bien ils ont ça la kitoko mais ba contrôler ba message ni ba pesa na ba musique na ba misebo ki pat moi le roi bêtise ne sala ki boyo kabino bêtise sala ki bo beta non wana ba faux musicien o bazolo ba bêtise na musique boza ba faux musicien na beta bino pena c'était pas wa ba faux musicien qui dit que musique est bêtise musique est alinini tout ça non premièrement ba éducateur pendant un exemple to vanda na banda ko vanda papa na bino na maman na bino boye bota la TV
batie nzembo boye ezala ba insulte na kati est-ce que ça lo bien bien ko gêner bino boki parli biso te ko tia nga na kati te yo poza parmi ba te naza parmi bango te nga nezo bunda na lité contre loko wana. OK, est-ce que tout le monde a différence yo ko sala na bango so yo ko boya bêtise so ko beta bêtise te ko na tela sala mo lo monde so ko to komi ko chité ba nzembo ze belé na yemba nzembo nini nza nzembo yo monde ki ko sepisa bato bolanda yo. Sepelisa nzoto bandeko toyaka mboka na mokili liya otonda bala obota kotonga mpona héritage ya bana suka tokokufa biso nyonso nyongwa pau wazala marabu nyongwa pau banganga kisi nyongwa pau bandoki nyongwa pau babomi ya bato nyongwa pau ozala pasteur nyongwa pau biso nyonso nyongwa pau. Yesu Kristo mwana nzambe mokonzi tanga yaka na kati na biso bato apesaka ningisa na bayekoli bakoboma mwana moto epo afuta nyongwa pao Yesu akufaka na barankine basema baba inaka Yesu boye sosima bamibale na maboko mapekotonda wapula ya ofele oya bango ya zando bitula ekoti ifa futa nyongwa pao bapeshere bamama ya mbisi bachambre fade badeklare kotona gambela bitula yaya soki Yesu asimi twambisi na maboko mise kotonda wapula ya ofele oya bango ya zando bitula ekote ifo futa nyongwa pao badotere bagerisere banganga kisi na bapharmacien babi traitement esili valere motabeli malaria typhoïde apandisia soki pe lingundu asimbelamba ya Yesu abiki bande kopital etulie nyongwa pao. Merci Antera, merci na Monique a bandi mbo bien zali a vraiment Alain Mangwao 001 babine yeyo il sala moi bien il sala bien peut-être comme ko chité ko lubani na batu balandio ouais surtout na bana poto pour omoni batu ba négligeaka bana poto nde basala kini ba vivre mone tozawa to vivaka grâce à bana poto beaucoup ngana passe mais le long nde bwana kati ya famille beaucoup les kaboué papa sur les kamekwe soutien pénal liboso et outare pas bana poto venanga tonto baba na Washington coup de chapeau v et bega promesse pour la rater petit noyer yové botia petit na bino maboko botia misa na bino maboko botia vena bino maboko tozaba jeune to bunda pona kiti na biso tombwama to bunda pona kiti tombwama ba musicien ba bébé génération alors ka ba musicien ne ba ko bongisa génération parce que so le to mona ba chèque ba comme belé ba to bota ba chèque zaka ba musicien so to mona ba zulu ba musicien ka ba to bota bango le pe ba koli vous imaginez que moto yoke abotami aiba ta musala moka maboko tonde cameraman azarana a éviter toninga na beta kite ou bien ko kata suki a éviter bon mutana sko adana mwasi na bana ba olia ndeni a simba machete OK, numéro de contact bako bingayo. Numéro de contact eza yo venanga ya Willy Musheni yonde kodamboka ve yonde kodamboka ve nanga na konda 1500 pompage no stop Mariana Nzonza Frédéric David na bébé na biso sika plus 243 82 36 42 305 plus 243 82 36 42 305 na répétaka na Manchester na hôtel avenanga janvier boni na botuli maître CD d'or na bosanyote na Manchester na kauka c'est ja répétition zawana na zo répétana donc surtout ni hôtel avec janvier boni neza puis janvier boni na ebani ne par-ci par-là donc surtout ni hôtel avec janvier boni neza bola kiso directement kutaka siège na répétaka na bande diama recrutement parce que bato obligé fona ça l'orchestre na bande ma recrutement grâce à venanga moi malembe les toujours qui demandent malembe ou toi na posa ko soutenir artiste na bino to na mikili ba wester ezali allo artiste andeni les kata na wester même ata $200 même ata $500 bata la pe bazata ma 2000 balles pe na sisi pe mbamo makambo ve na ya Willy Musheni ve bocha petit maboko omoni ke le côté ya kana sincère mais vérité ya kana ndenga malembe biso lokwa to za lumière wana
tout ça étouffé mais oyo ba étouffaka ba tout mongoli robima beau sentir et simba non malembe Lévi Kadogo de Paris moi Western moi 2000 et ça bien allez mangwao moi ta moi 4000 et ça bien pour Aluka soutenir tout le monde soutenir à Batou artiste bangoye wa imba ala ba œuvre bien ala mamba bien au pisse bino c'est beau thème beaucoup et ça là bien là je dis merci à mon boss Jean pour merci à toi je dis merci à Andy babi Azaki derrière la caméra c'est émission les cas partout dans le monde 565 merci Andy et puis merci on Soubalinga Carmen Aladjo Nazana pour nous Zalaka pour Nabino. Quant à moi, Carmen Aladjo, on se voit à la prochaine numéro. Bye.